parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, si courte, si profonde, vraiment, analyse à makasi, toya kawana kaka bande konangai, soki bobengi biso tokomaka lokola ba soda prête à yabitumba. Bande konangai, boboto bondeko bisika biso bizwibino. Nzamba lola ayeba ko bate la bino bande konanga ba oyo bolingaka mama leki na bino la danoise bo oyo bo partagera ba vidéo na ngai bo sepelanga na ba analyse vraiment bo partager vidéo oyo pona ko benda conscience ko lamsa conscience na biso e ko zala takas na ndenge ya mukete yenge na bande konanga bundu dia Congo na église ya PVA Longo boboto bondeko na bande konanga catholique o basala ke totanga ba classe à tokos. Pourquoi pas ba oya biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika bizwibino respect ndenge ka tolobaka na ba chef coutumier na biso o basala ke sous les baoba tozanga konite tozanga moto te tozanga nsamba te tozanga lungwila te. En tout cas merci na bino pona masanga wana ezalaka tokos tango tombela kango ezongisaka idéologie pe conscience na place na yango wana eza ambiance ya sous les baoba kolandanga pamba te moi kopati kopa café vin blanc vin rouge et ça la bien et puis boye baketoza na live together bande konangai site assuré oyo bimisa ba mabala intellectuel ya mabala moko bien posé bande konanga ko hésiter kutu mingi te talaka ka ko kota kutu ba jeune te yo sambelaka notre père bengala danoise ya ko komisa kombo na lombango na o vraiment na lombango ya ko komisa kombo na live together site matrimonial ya sérieux ozana mwasi te ozangi mwasi ozangi mobali yaka tokopeso mobali ya bien tokopeso mwasi bien tokovandisa couple na yo na ba norme moko bien posé. En tout cas kobangelo côté bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 bengangai na kwenyo sozali congolais kwenyo sozana monde na kwenyo so na Europe na Amérique Canada Australie place nyonso oza place onga na cité wana oza diaspora congolais oza diaspora Congo Brazzaville oza diaspora ya angolais bengala danoise mbangu kotika la sou bongo te zwa mwasi ya kozwa mobali na yo ba blessé de guerre nyonso boya solitude bomaka bande konangai tolanda audio ya papa na biso auti kotinda na Afrique du Sud bauti kotinda ngo mbangu na kotiela bino yango audio wana na kota na décortiquer moi muke likambo oyo eza likambo ya grave bande konanga plus que la gravité elle-même c'est vraiment grave. Place ba congolais ba komi bande konanga komi osala pasi tozo yeba te okimela wapi yango na JF ifonge ba mbote esiko zali alobi kima na kati ya ndaku na yo sambela na kati ya ndaku na yo okozwa solution banda confinement komi 4 mois yango tokendaka ba église te bokufi te bobeli te bademo bakibi bakoti bino bakoti te yango bande konangai tozo peksa bino ba église te mais wapi place yo kokende. Et puis comportement nini yo kozala nango na basai na nzambe botika kozala ba fanatique ya ba pasteur botika kozala ba fanatique ya ba mama pasteur boyoka nde mateya boyoka nde bible ezomema biso wapi bande konangai Bible oyo eza munduki moko kosakana te ekoki pe ko bénir yo ekoki pe ko boma yo ekoki pe ko sunga yo soki ozotanga yango sans discernement surtout soko pesi confiance pas ya mutu ya mokili tala place bande kona biso basuki tala tata na biso ndenge azali koloba na tonalité ya baluba mais azali ko pesa biso leso moko boye na mawa na koseka na nyoso na kati wana vraiment bande konanga bo banga te
la danoise alobi ako memela lisolo oyo na ndenge ya bongo bandeko nanga bobanga te bokomona video ona kotiela bino ekosala bino pasi na motema ndenge nazoba bozomona deja mama na biso bomizo mituna eloko nini ekomeli mama na biso bozoko mituna eloko nini ekomeli mama na biso nde bozomona ye wana bauti kobeta ye babibotu penza bibotu na mutu bauti kobenda ye basuki bameshi babendi mama wana babeti ye babibotu epai wapi na kati ya Afrique du Sud nani abeti ye babibotu bomituna bomipesa biyano babeti ye epai ya parrain na bango parrain oyo bapondelaki bango na kati ya église ya combat spirituel ezali combat ezali église ya mama olangi na ya papa olangi église batikalaka kotika na se ya mokili oyo wana siko siège nango eza na Afrique du Sud botala badega ndenge ezali kobima après liwa ya mama olangi na ya papa olangi tokoyeba basali na nzambe na ba œuvre na bango bakoyeba yo na ba œuvre na yo tango eloko ni yosaki na mokili soko tongaki ndako ya libanga ntango okokufa ndako wane ko résister mais soko otongaki na mupepe ba œuvre wane banda ko ganga yango ebandi ko ganga bandeko nanga ngai na lobi mabete mais bino moko bokoyeba est-ce que combat spirituel Afrique du Sud etongama na libanga ou bien etongama na mupepe botala ba œuvre mutu abeti mwana mwasi oyo azali parrain na bango mpane pareil ya pamba te pareil oyo azali mokambi na kati ya église ya combat spirituel donc bokolanda ba audio nga nazotiaka commentaire bino moko bokomona bolobaki la danoise akosite azalika kosala ba analyse kaka ndenge eyelaka biso ndeko mwasi oyo jour babalanaki na kati ya combat spirituel wana bozomona papa molimo na bango papa kombo na ye balobi papa mapepe bokomona ndenge ye moko akoloba donc azali mutu oyo bango bayoka baenseignement na ye bango bayoka bango bapesaka ye mbote na respect nyonso tu papa wana nde bango baponaki ye lokola papa ya mariage na bango alors déjà dès le départ ekendeki mabe ntango nzambe apesaka biso basigne bandeko nanga bino bolingaka konéglige basigne tala kaka papa oyo bazobenga na kombo ya papa mapepe papa oyo bapesaka ye respect papa wana jour ya mariage ya papa na biso oyo abala mwasi na ye bapesi ye dot yango wana na lobai bozoba ya bacongolais dot ezaka eloko bapesaka na famille okotinda mbongo na famille na yo mutu bakokende na famille ya mwasi bakei kopesa dot biso tokoma komona bato oyo yokuti na église bapapa bakambi oyo yokuti na église yo moni bango lokola banzambe yango wana bozomona ke bozokoconstruire bamabala na bino na zelo bozo construire ba mabala na bino na sorcellerie bozo construire ba mabala na bino na ignorance ndeko mobali oyo tango abali mwasi na ye olia sala western union na famille na ye nyoso na kokabwana bozali kokabwana na ba famille na bino da mama te ya moko pola alors tala papa oyo sikoyo tango yo boya ki famille na yo opesi papa oyo papa mapepe oyo opesi place ya famille na yo alors que ba changer ka famille te tala makambo ekomelaki bino nzamba bandeki ya kolakisa yo ke papa oyo azali papa mabe tala papa oyo bapesi mbongo ya dote pona akende kobala mwana mwasi oyo bozomona babeti bibotu oyo akende kobala ye papa na biso kamati mbongo ya dote alie yango bandeko ce qui est grave ekomi lokola nyongo ti lelo apesa mbongo ya doti ya mwana mwasi oyo te. Est-ce que tokoloba te mwana mwasi aza marié ou bien aza célibataire? Est-ce que mwana mwasi de bafanda mobali na ye? Est-ce que bazo sala fornication ou bien bazo vivre normal? Bande konangai clavier na bino yangwana bocha ba commentaire. Alors bande konanga eloko lisusu eko sala pasi ke ndeko mama. Ah bande kona sukiawa. Oyo pe na chela bino audio ya tapa na biso bola ndengo na bokebi nyonso nazo zonga kala mingi te. Bonjour les papas de P12 Centre Peniel Mondial, vraiment. Moi c'est papa Emmanuel Mokani, vraiment.
Je suis très désolé, je suis très triste. Vous voyez, ces photos-là, c'est pour ma femme. Elle a été tabassée hier par papa, couple ma pépé. Papa ma pépé et sa femme, ils ont tabassé ma femme. Ils ont appelé parce ils louent l'une de notre maison. Ils ont appelé ma femme. Je n'étais pas là, j'étais allé au travail. Soit disant qu'ils viennent prendre l'argent. Quand elle est arrivée sur place, il a commencé à tabasser ma femme. Ma femme a perdu contrôle cette nuit-là, hier la nuit. Elle a été amenée à l'hôpital. Vous voyez la plaie qui est sur le front là, vraiment. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train d'apprendre les enseignements, mais c'est quelle sorte d'enseignement que nous sommes en train. C'est ce que papa Olang et maman Olang nous ont laissé vraiment. Les centres péniels, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé de la façon où je suis en train de vous adresser ce problème. Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire, est-ce que je ne sais pas comment je peux faire vraiment. Les papas, vous voyez comment les comportements, comment nous venons à l'église pour apprendre, pour abandonner les vieilles habitudes, ou bien nous venons ici pour continuer à être toujours des bandits, pour être toujours des violents. Vraiment, on les a aidés à avoir une maison. Ils ont même bouffé mon argent de la dot. Aujourd'hui, ils commencent maintenant à tabasser pour la tuer. C'est vraiment cet acte vraiment je ne sais pas vraiment comment vraiment les papas, vraiment je suis désolé tel que vous me voyez en train de parler, vraiment je suis désolé les papas, je suis désolé vraiment, Je ne sais pas ce que je peux dire vraiment, je suis vraiment triste, je suis trop triste vraiment de la manière où nous sommes en train de nous comporter comme ça. Ceux-là que nous considérons comme étant les pionniers, comme étant les tout-puissants, ceux-là qui ont commencé, nous suivons ainsi tout-puissant l'exemple. Mais voilà l'exemple qu'il nous montre vraiment. Voilà l'exemple qu'il nous montre. Ma femme a perdu connaissance. Elle ne parle pas. Vraiment, c'est comme ça que nous pouvons ainsi nous comporter comme étant des chrétiens ou comme des hommes nouveaux. Vraiment, je suis très désolé vraiment. Je suis trop désolé vraiment. Bonjour, maman ya CFMC. Ezangai papa Mukendi. Natindeli bino ba photo ya mwasi na ngai ndenge bozomona na photo wana na mpona koyebisa bino ndenge ba mama ya CFMC couple mapepe mobali na mwasi centre péniel na ya CFMC ndenge babeti mwasi na ngai biso oyo toede bango topesi bango ndako na biso bavanda na ndako na biso. En même temps, balie mbongo na ngai ya dot o na pesaki pona mwasi na ngai. Mwasi na ye azwi mbongo wana so disant azokende na Kinshasa azokende kopesa papa Bokilo mbongo wana akenda kopesa mbongo wana te. Alie mbongo ya dot. Lelo ekomi totu na boye. Ti hier soir ngai nazaki na mosala bazo benga mwasi na ngai po akende kozwa mbongo. Doka nde basi balingelaki deja bul pona babeta ye papa mapepe ye moko abeti mwasi na ngai a perdre contrôle akwei na se ndenge naza na mai na miso vraiment naza nesengwa nazoyisa bino naza na mai na miso ndenge nazoyisa bino boy kaka biso bolamu na biso tosaleli couple mapepe tosali bango bolamu topesi bango ndako babenganaki bango kuna na Orange Grove kuna na ndako ya mama oyo ya angolaise wana bazaki na esika ya kokende te bazaki na eloko mosusu ya kosala te me biso tozwi bango topesi na bolamu na biso na motema na biso na baenseignement oyo tozozwa oyo papa na mama Olangi batika tomikitisi vraiment tolakisi bolamu oyo ya Nzambe oyo biso tosimbi oyo batikeli baparent batikeli biso couple mapepe babeti mwasi na ngai aza na hôpital ndenge nazo biso naza na mai na miso ndenge naza boye. Maman, vraiment, je suis vraiment désolé. Nayebi na banité. Vraiment, merci. Bosunga vraiment. Teko na ngai bosili koyoka ndenge papa sili ko décortiquer. Papa na biso lokwa bazanga na vie ya bango ya bien Afrique du Sud kuna bandeko na nga bato ebele pe bazwa ba vie na bango même naza na mobali moko abenganga na salela ye pe likambo awa abandeki ko welela kaka na grand frère na ye ya pasteur. Azalaki kuna na Afrique du Sud akomi kosalela ye ba jalousie kuna na Afrique du Sud soko za mayele okosomba bandako okosomba pena bandako na yo ba congolais bele bazana ba 3 ndaku ba 2 ndaku ba 4 ndaku kuna na kati Afrique du Sud tant que ça eloko moko moi impossible pona biso ba européen mais bango kuna ba sala kango pona mutu moko boy neti papa na tozana bandako na ye
siko baye ko benga na papa na biso ndenge buno mo bolandi na ndaku alobi loka baza ba parrain na biso baza bato bango ba pesa ka respect na kati ya église baza bato ba vandaka na combat spirituel na ba kiti ya pembe do ba kiti ba latisa ba mbelir yango bandeko eza pasi na mawa soki bo koti na kati église moko bozo mona différence bozo mona ngo déjà na ba kiti boteli ka pasteur azofana na kiti moko ya Louis XIV azwana na bakiti moko neti aza deja na lola bino bandimi bovana na bakiti ya kopal bozwana na bakiti moko ezanga tina deja église abongo bima na kombo na Yesu bino boseka katoliki bango Yesu bavana na bakiti ya mabaya bosekaka katoliki pamba bakoriste soki nani onani bavandaka na memi bakiti soki bomoni kaka église ekoti kaka différence boyeba deja ke likambwa mabeza ebombami na sima bino nyonso boza ndenge moko bino nyonso na corps du Christ boza na eloko moko bozosala mpona nini bamosusu bavanda na bakiti ya kopal bamosusu bavanda na bakiti moko soki ya ndenge nini soki bokenda baeglize oyo batangi wana bokomona bango na liboso na balatisa bakiti ya bakambi na bango balatisa memi na bamesa baere moko bazomemela bango babible bandeko nzambe aza wana te baescro bondo bandeko na ngai nzambe atalaka motema ya solo nzambe atalaka nzoto te nzambe atalaka motema bandeko na nga le Saint-Esprit oyo agisaka na kati na biso evandaka na motema bandeko na ngai pona epeso motema malamu botala papa oyo mbapesi bango na ndako akovanda baza na nyongo ya doti baliati lelo bapesaka explication yo muto ozosambela olobi teke badefisa yo osengi oloba pesi nde mbongo ya doti basalaka ngo nde na combat spirituel bakozwa mbongo ya doti basangisi nyonso soki bosengaki bambeli balutu banini nyonso batiaka ngo na monta moko papa alie monte bele au moins koko ba pe ba 4000 ba 3000 ba 5000 ba pesi ba bi kende ko pesa la famille ya mwasi papa alia mbongo dot e komate ti lelo explication ti na ba parents maman la papa la ngitala ndenge ba kei tala bulu yeke batiki na sima église na Afrique du Sud ba bengi nga mutatine nga sola lobi église ekomi ko sila batu ba komi ko kende ti lobi makamba boy église ko kangama lokumu nini bopesi valeur nini bopesi mama na bino na papa na bino balobi bayebaka baparent ya malamu na bana na bango déjà soki yo mama na papa bozobimisa bana ni yibi boye bana ya bakuluna bana ya basassin cela veut dire que bosali eloko na se ya mabele te bandeko na nga vraiment je ne juge pas je fais que dire la vérité rien que la vérité alors maman na biso sikoyo bino bapesi bino ndako bozo futela soki pe ba welela kini si ici c'est la sorcellerie parce que ce n'est pas normal muto ya kosenga nyongo bokotise na kati ya ndako et puis na pays des droits bobeta ye balobi ndeko na twaza na koma babendi na basuki tango mususu ka bimi koma mutune kosala esu malamu te awa papa na maman langi bakufa nani ko délivrer ye telle ndenge bo memeli su tata oyo vie ya ba jeune prière papa bima bisiko zali kozonga lisu na kati église wana te mbalo yo mutu bakobeta yo donc mutu aye kosenga nyongwa ndako bino babengani bino na ndako bandeko peuple congolais mususu ozana bandako no bongo ozwa ba locataire kocha congolais te yango biso ba congolais to souffraka mwana mosona linga ba congolais te mwana mosona ba business na atia na ba nigérien atia na ba ghanéen atia ba mindele mais oui tia na yo tala ki motema mabe mto osala business na banda kwa cheyo mwasa ye kozwa mbongo et puis bandeko na ngai ezala mbala suka oza na Europe oza na Afrique du Sud oza na pays moko développé kolinga kokene kozwa bambongo te badversaka bambongo na bango na ba banque pesa ye compte ya banque papa mama compte na biso ya banque yango yo versaka mbongo na yo asali 2 mois 3 mois afuti te bimisa ye na ndaku contrat za bongo olie mbongo ya garantie opese garantie ya bibi
biso kutu na Angleterre awa garantie ezaka kaka ya 1 mois ofuti ndako no 1 mois te 1 mois na bazwi mois prochain obimi na ndako obimi bakoya kobwaka biloko no libanda basakanaka te vraiment tel est vraiment congolais qui motema mabe même ici moi c'est yango alobaki na bino mabe même si akosenga mbongo na loma mais eza ndako na bango soko olingi baya kosenga mbongo te verse mbongo bato na banque soko olingi olinga biso tomonaka bapropriétaire ya bandako na biso te yo komonela ye wapi yo vandi oka na ndako oversaka mbongo na banque oyebi ye kutu te ntango mosusu tipe obimi na ndako koyeba pe te ndako yango ofutelaka mokolo nango nani mokolo azwa ndako na ye apesa ndako ne na agence moto elandelaka yo baversement nyonso ofutaka na agence okoyeba no kutu mokolo ya ndako te mais ovandi do mpe à l'aise congolais tomatisa niveau mayele na biso biloko bozo ete ya bino bo partager biloko aboy ekoyi kokomela yo mpe awa na kati ya Europe ekokomela na Congo ekokomela partout déjà parrain na bino parrain oyo kezwa na église un sorcier alien na mbongo dot il fallait plus bo pese ndaku il fallait bo mona déjà kaza escroc nzambe de l'accès bino que en tout cas congolais boza ba aveugle nzambe de l'accès bino que papa aza moyibi alie bino mbongo adoti me boyokeli sumawa kaka pona bolingo wana kaka parce que bomilingana ka bino na bino bokansaka nde bino na kati église no boya ba parfait boza soki banani banzamba se bomoni makambo ekomeli bino oyo ezaka ke bandeli bokomona ya minene na minene kokomela bino to souhaiter bino mabete me bo changer bolingana ya solo bote ya ka amour bote ya bolingo batu bazala na église na bino bazala na église na bino te bazala partout baza bandeko na bino botika kote ya division tala sikoyo papa okende kozwa dot okende kopesa papa parrain nanu na mona ngote na église mususu dot okepesa parrain ke kopesela yo no toyoka ngote kaka biloko boyeka epa na bino pona nini bolinga ba famille te papa omoni place esukeli yo zongela famille na yo mbala moko tala mwana mwasa bato ta musu yo pe mto mimai na église wana tala place akomi lelo aza na koma. En tout cas, c'était ça, je voulais vraiment parler pour que sa conscience d'abino, tozo kende ko sambela, tozo kende te kuna pona, to banda ko boya ba famille na biso, to banda ko kanga ba ndoki, na place ko kanga ndoki te, et tala mboka na sonde komi sous-développé à cause ya ba pasteur. Bango ba komi ko bima, Denis lesi yemo kazo ganga haute voix, abi mboko soke baby, eza pona ba pasteur, parce que ba pasteur ba lalisi biso pongi pendant 20 ans, après kaka liwa ya Mobutu, pongi moko batu balali, ekomi ka nzamba ko sala, nzamba ko sala ndenge ni soki yo moko telemite. Ndeko mwasi soko bengi la danoise te ozo mobali na yo, ozo mobali wapi, nzamba ko salele wapi. Bengandela danoise ya kozwa mobali nondo kozwa mobali ya bien nzamba kosala lote bando banda kosambela yo moko kalisalaka pe bilan ya vie na yo okomi na 40 ans sikoyo 45 ans tala ndenge bakomisi basi mingi baza wana tina ba 50 ans baza ba vierge tina ba 47 ans ba 40 ans moi ça 52 ans asa benga ngai vierge pona ni azoko zela nzambe asala nzamba asala ka bongo te o nzamba sala ka bongo te osambeli obimi osambeli obongami bien botala ba Esther bazwa malibale pa ya roi soki nzamba sala ka Esther alingaka kende kuna pendant un mois soki combien de mois ba banda ko nyolula ye ba pakule bangola ba pakula nzoto elemba démarche nini batambolaka na famille royale alinga ba salango te bazo sala défilé 1000 basi bayaki bazo leka na chambre à roi zo simba zo caressa zo ko fina zo ko sala bo asali bo yete ti ba ko ponester alors ceux qui yo kanti mama aucune église moko kangi kitambala bo chebo so sali ndenge ni non Esther n'a pas fait ça. Esther a sala maquillage botanga bible bien atia ba poudre bangola ba massa bango azoka pe chance ateneke pa muto azola kisaye muto déjà ke ayebi makambo wana afungula yeke place o balola luketu boy place o sala roi boy nyoso ba prena kiango poni ne ekitaka na sete mbala moko bazuka Esther pour nanda kwa roi. Alors vous savez attention
Bosala attention, Bible bozotanga ngo, ermo bozotanga ngo malamu te. Boke baba congolais, bino soki boyeba te so balakse bino ka eloko, bokomisi Bible ngo kasa bino mutu bosala Bible. Mais comme si Bible là ba komango balobi, Bible c'est pour les Congolais. Allez bomalika ko kosa batuna kati ya Bible. Botal papa mokambiye wana. Ezala danoise te ngana salika analyse. Na yo kate ola danoise olingaka bato boyete te ngana lingaka bato nyonso. Bato combat te catholique, protestant, partout, néo-apostolique, aux asoki, toute tendance confondue, na seya sous les baobas, sous les nzete, bien signé, nenge ya mwasi anima kwa kala benga kango, sous les nzete. Voilà, boya ebele mpepa kitoko, eza maxolon de vandi koto bande konanga, ba gros bisous, ba analyse a tongo o biso to salara, e fungo la rabino bande konanga. À partir ya lelo, olingo bala mwasi na yo, mariage ezalaka, likambo etali, famille, voilà. Trouver ba famille na yo, oza musika, tinda mbogo pa ba famille na yo, baki neko tike la yo dote. Donc to ba famille ba lia kame, to yo kanote famille moko alie mbongo a dote, metala mo kambi église alie mbongo a dote. Confiance en pe adeni bokenda ko pesa bato. Et puis baloba batu nyonso bayaka na ba combat spirituel, bayaka pona bazana ba combat. Bazali yana ba combat ba kindoki, ki malisha yango bayaka na pona baye ko la combat. Allez yosko bato bongo ke pesa bango comme camarade. Normalement la église a bongo bo pesa la confiance dans mutu te parce que munyo so yaka na ye na combat na ye. Madame na église catholique obi ke mutaye na ye ou bien protestante aye ko lukana ye royaume des cieux. Église bazo ba mino ke bazo kende ba combat. Baza déjà bien préparé na ba minduki ba nini ali yoke ko kota kuna ali ozui ba camarade au pesi confiance. Ah, vous allez vous-même vous allez pleurer. Oh ezaka ke bandeli ezaka e bandeli. Tozoya malembe. Apprendre to koyeba misala ya mutu kande na yebisi bino bayebaka Dorcas na Bible batu bande komona kazo tongela batu babilamba mais mukola kufaki nde batu baye koyeba ai azalaka mwasi malamu azala mais liboso banda osambelela ete balobaki batila biso du mama Dorcas aumela te jour akufi nzambe la musaye tala bilamba banda ko tongela biso tala banda ko sala bo bino mo boye biso mutakufi nde boyeba bolamu na ezolanda et puis boyeba pe misala mabe na ezolanda kaka mutu tanga kufi nde boyeba wana mama leki na bino la danoise na kena bino ndenge wana mwa mbangu mwa ndenge na memeli bino na histoire oyo pour vraiment bon la sa conscience oyeba ke d'abord c'est toi d'abord nzambe azana yo moko zala misha kufungama et puis libala na yo pesa na famille eza likamba famille eza makamba ba église wana te et puis ozala ba bien na yo ozana biloko na yo olingo zwa congolais afutela mema ye na ba loi pesa ni na banque mema ye boy a respecter te abimi confiance wana ko pesa ka pona ndeko nanga boy na boy tango somba ki biloko na osombi banda kuna ezali parce que ozwa mbongo wana esunga yo ezato sombeli ngo ba congolais non quelque soit pays ni bovandi akofutela tango yo sali makasi na ya vandi na yeka bonga zo ndiko ko tshaba mabumu minene bakoma nango na ba église na bango bavanda ka bokoliaka bambongo allez yo sko sombi banda kuno pono pesa mais non et eza facile te ko somba ndako na ba pays étranger toi aussi tu as souffert mon frère pono zwanda kuna yalo ke pesa ngo fele aye avandi na aliembongo dot abeti mwasi na yo siko mwasi na zana koma so bozana bana osuka wapi non il faut za la maboza la malin. Moi ba gros bisous. Je vous love maman leki na bino tokutani na nouvel épisode. Bisous bye. Coucou boya ebele na sous les baobab. Life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga liso ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni
ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba live together okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele